Na loyembo sanga bien. Nelo ko mo batu baye barate na loyembo sanga. Nelo ko na yo mo loyembo. Kaya kaka batoteo na bandalia. Kaya kaka maloba ya batoteo Robert Wangi. Jean Didier Lundana Amando Mabise boye bisaye. Maya mutu tubakatero mateo kasi azali dangereux. Tokanga mitema pe matoi atana singa. Po bolingo na biso eumela. Chise adundo yikananga sachet. L'homme prudent voit le mal de loin. Yo kama kilipenda na ndule. Non. Andenge na ngai baki cherche kaka. Bisuza bato yo ndeka to ba famille zanga kombo. Utali penza pera saka nena onatra. Sikutali penza me pera saka na onatra sikuyo biso izandenge ni. Sors na biso zandenge. Sors na biso zandenge nini? Tu pera ba cheche ndenge nini popera zokata na njaba chika milai. Omonika ke non. Tokene luka kwa. Bato balbalon il faut perso mais il faut perso mais nzambe peut faire le beaucoup. L'homme prudent voit le mal de loin. Oh tata kana yo ndenga kuma ngari koko na misa wengi bon wengi bapo wengi kako mo baba meka ke biso tango oyoka ke wengi kotika biso kitumiela ke loka bangulu kwa. Bon yo zandolise yo za chanter tinga mais oui a récupérer ngai a récupérer ngai ri koko to comme répéter na ye wana sikoyo Marie Paul pesa kopeta azaka jana mikilia wa yepa asala ko la donc comment ezali ko la ma ngana na kanga na ri koko basala ko la fusion biminga pa Marie Paul donc roi Pelé kubosa na te eme bwanga pa salaki na ya zaki pena film ko kumuleza paza banda wimba dusu sali ka lokole loko moko sikoyo sali ko la rikoko Marie roi Pelé na eme bwanga sali ka lokole bor moko sikoyo isali tous les chanteurs yo obaza na poto depuis JDT, Reto Toranaga, César Luboko, JF Fonge, Adelo Lomide. Nabosa ine. Souvent nabosa ni bali Mr. Zara ba chanter Billy. L'homme prudent voit le mal de loin. Billy. Sikoyo Kalate 92 communes en monte. Saddam Hussein aye. Francis Kalomba yo Saddam Hussein aye fo mouvement kindekin. Mouvement kindekin sandoki. Siko fo bal noko ba signer. Ngana signer. Ngana signer. Ya sandoki. Mais tu regardes Sandoki. Est-ce que sport est nini d'abord place wana na comprendre raté. Espoir est nini yo na poto na yo bibi poto ya mami. C'est quoi kwiti nini so je peux mala. Bilambe c'est bien na forme, c'est quoi forme on a mis kila on dirait zo mona. Et là dans raté. Biyo mtozana nkema forme bana kindo. Eriko ko pena benga ngai. Mpangi wazo bengi sabiso wazo me batu na kindi za mana koi. Yo kombo na yo père na ta généralité nga préparé soki azongi sibiso okende na ye wapi. L'homme prudent voit le mal de loin. Kwela panani kopo Saddam Hussein abenga Francis Kalombo. Yangi pas Francis Kalombo. Francis Kalombo. OK. Voilà Francis Kalombo manager ka déjà mouvement. Biso tu bazingzong Francis Kalombo manager ka mouvement. Na yoki na ngama kamuriko ka lobi mais ngabi ati tokende. Omo qui même na téléphone. Non mais na bi mais ngala kikine.
moi la rezali moi forme pezali na soir pe bachibi sumo balar Francis Kalumba ya chibi sumo balar yes quoi assurance des ayepsi bino ni so bo kebo la ke bozonga na bino donc mais ko tozonga biso dans ba dokité bongo bozonga ndeni déjà tokena batenandi do yemoka kati donc Francis Kalumbo président vice-président wa Barikle basali masolo batenandi tokekini le Richard est vice-président. Vice-président. Wabarikle, le deuxième mot de Bélé. Wabarikle. L'homme prudent voit le mal de loin. Tokendekini. Tosine tokekini. Tokekini penza oyo kaka ya sa elobi nango yo. Est-ce que bo mutumisa ko mutune Vous appelez na Nodi Mataba? Si Nodi. Yemi okitana ye. Non, Nodi a quitté après. Ah OK. On a ça déjà na mikili. Ah OK. Mikili makitaka te. Tokekini. Et ngombi aussi toke siko so siko tokena danser za mundele beloti. Ondo bina. Et ngombi ande wa tubeti ba esplanade tubeti. Tuna bokuma ki ye Saddam MC binoni. Face à face benaye. Si donc face à face juste like awa. Na yemo Saddam. Na yemo Saddam. Wana zuru la Mercedes na yena immatriculation ya kin. L'homme fort. Ah, mais ça rappelle mon boya. La vision. Mon kilo. Immatriculation awa e pena na studio na avocat na ye habité au Kendiki. Tukangwa bagage. L'homme prudent voit le mal de loin. Bozongi poto. Bozongi poto. Là où kina bozongi poto. Bozongi ndeni. Tozongi siko film ko na Saddam. Tozongi siko na ba kana ba webike ba mfor ba do to comme na retour ko na aéroport kuna ko ngana mona immigration te. To le kaka ko ta salon d'honneur mbala moko avion. Bino tout bokendaki. Biso to kendaki. Vous savez combien de temps na kini? Ba moi pamba je crois bien plus de mois. Après vous zongna yemo lisusu. Tozongi ka des séries. Bana mai musibazongi ba rento bazonga jangatu sikati kuna roi Pelé na nan. Wana siko to yena ba delo. Adelo bas. Ah bon kita ba delo siko na voyage wana ndi. Voyage wana siko liboso to yena ba delo Maradona. Collégien. To yena ba mikili. Ah fofo. Ah oui. OK. Ah oui, collégien. L'homme prudent voit le mal de loin. Wana manda koti. Manda kote na Kishasa tuna poto. Ah, bon temps. Awa, tuzaki cha sanduki. Tuzaki sans papier kadija. Nous kala sans papier ngol ba donc kandoko ko bakela wana ya wana uzaka na muti. Si. Ça permettre de kende. Obima. Nous les mots que la falaise na ba soya de ba nini. Oh. Bana mai tokei. Sikubiso fa ne pa Barikle. Voilà wapi. Vers azalaki faire wapi. Créteil je crois. Na parler na ye. To fa na kona teme, to préparer voyage ko to fa na premier lomo ko kei, premier premier bato kei ba dipichu ba kei ba. Ba Suède. Ba Suède. Mana ngai na soki de quelques monsieur surtout landa. Ibi ko te ba kende ba msu ba lekiti. Ba kaiba. Elle ba lekiti. Et puis c'est contre-temps. Les andés na ate. Et ça les bien te. Ah. Bonga zongi pale. Depuis tu ndeno depuis ça na kina zoya bazoya na manda. Tant depuis chaque kini ba na manda. Kamba kesko kina ba vers ba 95 boy. Wana za suite. Demande quand même à qui poto après à quitter ce qu'on a mouvement dans El Paris. Mamba ki poto na wenge wana PCBG. Kamba kiti poto wana bela ka wana ya wana alongwe pe. C'est autant depuis chaque kini azuye a récupéré ayena yesi masula bitala nani ndeka kezalaka Saddam azuye baninga tango kokie papi kende tolobe la vie papi kende tolobe la vie Moi je sautais pas.
nazalaka moninga na yo te ngai se beniko popo lipo kulutu ya baleki nazalaka moninga na yo te mpe na kotikala kozala moninga na yo te Papi Gen tolobela vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie est-ce que nga naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaja totikala kozala baninga Papi Gen tolobela vie en gros Jenny Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen c'est impérateur de Jaffa Koferi Finchman Papi Gen tolobela vie est-ce que naza moninga na yo nazalaka moninga na yo te est-ce que naza moninga nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie azalaka moninga na yo te je suis pas ton ami Papi Gen tolobela vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobela vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga master no. Papi Gen tolobela vie. nazalaka moninga na yo te 4 fois peintre Washington grand pays Papi Gen tolobela vie Papi Gen tolobela vie nazalaka moninga na yo te Papi Gen moi c'est pas ton ami hein voilà moninga no te bi bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euros ke badi nazalaka moninga na yo te Papi Gen yo ebite azalaka moninga na biso te ngai mobusu na Napoli nazalaka moninga na yo te Papi Gen nazalaka moninga na bango te nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie grand prêtre nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te molode tolobela vie Papi Gen nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te Sami Mokili confirme tolobela vie Papi Gen nazalaka moninga na yo te mobali ya pembe WS Production Willy Sionga WS Production Willy Sionga. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Uniché Banzé, la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour de produits exotiques africains, antillais, latinos et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Uniché Banzé vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente des pagnes de haute qualité à un prix très abordable. Notons que Uniché Banzé met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous. Venez nombreux car chez nous, les clients est roi. Nous sommes sur Guincestrade 92A 9300 à l'Ost. Et Guincestrade 52
9300 à l'Ost. Contactez-nous au plus 32 53 860 390. Yuniche Banze, la fleur du jour. Yuniche Banze, la femme intelligente. Bayate Barata. Oh, ouais, yo d'accord. Ah ouais, là on a biso. Yo mana que pas bendier. Et pas balibani. Ah ouais, chez maman Eunice Banze. Ah ouais, non c'est ça. Non c'est ça. Ça doit compter. Bino moko bomoni chez maman Eunice Banze. Nyonso ezali. Yakolia, yakomela, yakolata et en plus restaurant na bino pe ezali. Boya ebele boko sepela nyonso ezali. Boya ebele boko za décider boko sepela. Bienvenue chez Bonol Expertise et Conseil, votre partenaire privilégié à chaque étape de la vie de votre entreprise. Situé à Quincy-sous-Sénart, à seulement 20 mètres de la gare de Boussy-Saint-Antoine, notre cabinet accompagne les entrepreneurs dans leurs défis quotidiens, création au développement, jusqu'à la transmission de leur activité. Nos services couvrent tous les aspects essentiels de la gestion d'entreprise, la création d'entreprise, la comptabilité et la fiscalité, le juridique et le social, la gestion du patrimoine, le conseil et l'accompagnement, ainsi que l'audit. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable et sur mesure. Contactez-nous dès aujourd'hui ou via notre site web bonolexpertise.fr. Retrouvez également le cabinet sur le site lespagesafrocaribe.com. Pensez par nous, pour nous, mais surtout avec vous. Bienvenue chez vous, Tolo Belavie officiel. Merci na confiance Bolingo Bozaranango à travers Bisso Bandeko Nabino Poto Zara Bandeko. Soko Kotia Mano Liboso, n'hésitez pas, abonne-toi. Les annonces gratuits. Beau s'abonner encore massivement à Tolo Belavie officiel, Tolo Bara chaque fois nulle part ailleurs. Voilà. Là on a Yamba Moko ya Bato Bakenda. Je crois qu'il y a Elongine Bato Bele Baye Bango Penate. Mais Azam Mouto a travaillé trop dans la musique Nabiso. Et il a place à Outa, au Solanaye. Mais déjà, il y a Wenge. Wenge. Moko Yabana Wenge. Merci à Washington, grand pays d'Amérique. Emile Bamba de Zurich, merci Nayo. Et merci aussi à 5 Itoko Aigle. Il y a Soazana Makantiera, Soazate, Makantipe qui est déjà. Et Platini Chipamba. Chipamba Platini, merci Nayo. Merci. Na Jérimbo Mana Canada, Didier, merci Nayo. Merci aussi na Ndekonangai, Oyo na Lingaka Mingi Penza, Patrice Mogrosso. Nana Plewana place Tuzalaga. Nana Plewana, Kotaba de Kazma. À très bientôt. Moi, Mankenga, on dirait son dernier. Na Osalawana, Kalamingi, na Italie, wana. Place Tuzalaga, place Nene Tolokaka. Na Zoya Toloka. Yayu, bonjour. Bonjour, Papi Gene. Yayu. Ah ouais. Non, avant, Tobanda, non, tu vas découvrir d'abord Moussala Yaoui. Moussala Yayu. Fongo la biso. Bon. Na loyembo ça nga bien. Ne loko mo batu baye barate na loyembo ça. Na loyembo. Ne loko na yo mo loyembo. Kaya kaka batote o na bandalia. Kaka kamaloba ya batote o Robert Wengi. Jean Didier Lundana Amando Mabise boye bisaye. Maya mutu tumaka ela mateo kasi azali dangereux. Tokanga mitema pe matoi atana singa. Po bolingo na biso eumela. Shise adundo yikananga sachet. Wana Voilà identité. Identité. Nalingaki.
Alors, Nayambi Nani. Il y a eu. Il y a eu Congolais. Naotakini na imikili. Na mikili awa. Nakini déjà na yembaki. Borkesa quartier kaka ningeza laka. Yakino mwa komini. Kimbanseke. OK. Ngazamana Kimbanseke. Baba noko ba uta batu bele bazana Kimbanseke kuna donc ba obede ba uta Kimbanseke Robert Twenga uto tika biso kalate. On a tika na Libanga Zorino de Fronto les rois de Michigan bana Kimbanseke basa telemi bele qui Bachelor le panto. Nous avons un banseki. OK. Donc il y a mikili pena na ndule. Non. Andenya nangai baki cherche kaka. Bisuza bato yo ndeka to ba famille za ngakombo. Utali penza pera saka nena onatra. Utali penza me pera saka na onatra sikuyo biso izandeni. Sors na biso zandeni. Sors na biso zandeni nini? Tupera ba cheche ndenge nini popera zokata na jaba chika milai. Omonika ke no. Tukene luka kwa. Bato balba il faut perso mais il faut perso mais nzambe pe facha loboko. Atambula na koto yo. Betapsona no yo bandaka ndule ndenge ni banda ndule no wapi? Ndule na quartier kaka ndenge zalaka. Betapso mo parcours no tina ndewe koma na Liel Paris. Tozo akalo kola ndule na quartier to yakena mo groupe na biso moko ya mukeo ona la guitare. Ngako na yeba kiteke oyemba do. Yo yemba onoka na balabala oyemba onoka na kikoso zo la vie obika ndenge zaka na bango. Osokola oyemba ka Pire via grand prêtre Mando Mabizi albime picho yemba tama sala orchestre o petit yo yemba yo beta guitare yo venga na yembela wapi oyemba ka. Ah bon? Tout ça, asali mouvement na ye, ndeka bana sala mo équipe kala vie maos, ndeka bana sala mo équipe kala su ka ba vacances, asali mo équipe na bale to beti asali mo orchestre na ye, azwingai. Siko nga ki ya yusu ke banda penza tangu ya nzembo mère supérieure. Yebi sanga mwana ya mafifio, alembi koyo kabilo pela ya bato. Kana lembiye donc nzembwana naemba kontongo midipoko yo nazonga kiene sikoyo tobandaka nayoki lisusu bongongono ekolobela ngai pesanga loboko tokatisa nzela lisumu na ngai Adamu alia mbuma kala siko kuze moko ya Egota Nzambi tubana répéter pas na bango abi ya yu akombe aka ya yu bakombe apengaka ya yu ezande à partir ezaka à partir nzembo wana bana yemba tyo ekomaka lokola récitation nanga donc ce kana za eza na otama na zema nzembo wana chaque cousin ya Egota Nzambi abano benga ya yu et tout le monde bakombe anga ya yu et pas ya yu banda na mikili awa waka mikili ondeni mikili bibi kanjeli mbansi kangana siko masula mikili pena lero na to kene to zonga biso ba parents bazanga kumbo ezate ke pele nanga za PDG na beach po batu musuna yoko masulu pe nanga za ka PDG na beach azalaka apesanga ba papi bake ko lukilanga visa biso peno tale peno likolo tali selo ko yati débrouillez-vous donc siko l'air wana masolo moko zo tindika kote kuna tozaka na prêtre moko boye comme on a fait un pindi comme on a pindi capita donc tindika ka déjà bat mais l'air wana yoko to solo pensate wana masolo ezaki lokwa ba vie na biso donc avant kutu ba voilà avant ba sisi lenga ya poto avant kutu tuka jama solwana manganda soir bukemela poto beta kama solwana tipu katindika bato
bon tokola nanu tokola tambino tokola yango masolo ya kapita ngo ekufa nango malchance dans tout bino masolo ngo ekufa siko ndeni tukende siko mikila ngo ndeni visa déjà non eza ndenge nini tosa ndenge nini bon na bisi déjà passeport hotel pena billet ko Michel te po ye azalaki po na beta bino histoire na biso zala ko benda ndika na manjili muke po vyango le mo kapita kuma na le mo na imban azake na imban seke siko ezake le mo ko azo tester le loko mo boy ba pitika kwa tinda kaminga tester yango tango ekei papitango mutango komi ala bandi siko mbala mo kusina mo balala biso siko masoto zaka ngo posa ngwana ba meka yo ba meka makubai non ba ameka ka misiko ko militango biso kuli siko masolo ngo kufi OK tout le bien bino ndo zende siko biso ko ndo bosa makubai likolo na bino te siko yo masolo kufi yala ko lozi vertige nga etulali dutulali kalate donc nga mutu aisanga koto yo sans pour autant yemoko ayeba eza selenge Francine son appel mo ayebisanga non c'est siko taza côté boye en provenance ya Luanda ya ebite ka lobi na nga pende belenga donc Luanda mo pe ezotindika lo lokola biso masolo kufi toke Luanda ozeka la train matadi ozi transport mwanda ke kabinda ozi avion Luanda mikolo muke donc bafo bala nga donc monita l'air monita bubeta masolo ba nzela makolo banini donc ibeke zaki na ngana sima na bino na sima na bino na ngola donc mikilango ya pété ya pété penza na beta masolo pena ya wazana bandeni yo vers les années 89 quelque chose comme ça vers les années donc combien d'années mikina 1989 ouais vers les années comment kita na Paris non nazaka na kitilaka na visa 3 jours na Rome siko Rome ngo ngana na matute na Rome ucheka ka poa ipa batu ya nazi hotel premier jour nazi hotel na tongwana siko na Rome batu baya kozwaka batamusaka batu basomba biloko bakena ngo Afrique na comprendre ninge baskar pa womba sabaligado ngakoma kuna azu batu batamusie siko batu batamusaka bayibeta bayiba na ba hotel ba kolo hotel ya bita ime Afrika za batabi non to Afrika mo kaza na 3e bayiba na yo ka report kokoko ngabi ngam na eka lobo est-ce que mbila mutayetu na ngati yo 3 bilinge koko bindi na fongo la porte boye bonjour ozamana mwana kinabi bon eza secondaire yo ozonga no ngabite na ozonga te na yena yo ye ozolala na hotel okata na ngabi na ye muta watabi kanga bagage na tutambula na visa 3 jours na solidarité on est wota balbago ba kongoli balingani tete eza solote na yebi bangote na tuna pete boza bana wapi Kinshasa Bandal Barumbu Kingasani non tukangana ekolo pete tukangana bongo bayemanga na manjeta waneza lokola ipa basango wana wapi na Rome na Rome siko na Rome bona bafungunga binde masolo masolo musu babetaka ona tele to bika ki awa fulungo tambula fusala buye fuluka mama yuya oleka nango bongo luki pelart nakopere plan kuna kumipana OK en 1989 wana Skolo koma ki donc vers 89 nana yambagyo ka bana kimbatsimba yambagyo ana Paris si bana imbansi gati na mutambanga Francine sona mutambanga na mboko yo na mwasi na ye sidalia bayambinga tika ndenge ezalaka fuba kana nti poko mapema mutu kwa poza poko mapema mbanga
On moi singa loquette. Mais oui, wana jasu ya lokola bakati mutulu kwa tamusi na bomna na tamusi masolo na kondo mutu kwa. Na kobeta pe nguma na ngobi ke komi muta solo kwa lero wana 1989. Vers 89 oui. Sikoyo osalaki ndenge nila yo comme yo musicien et donc kuna la Kinshasa to balino o évoluer na non musique to chamu na mutu na yote na mukabongo ya no ka netika mwelo mo loisir ka kwa sala kola mwana mbali no surtout olungulu ngate na kino beta bale na balabala obligé ata no pa na mino so beta bale et surtout ça va surtout ba joueur to yemba na kikoso ngape na yemba na mouvement est-ce que to zaka ba musicien rien na mikili awa nde mutu esali ke nakuta mpe banoko mosusu tozalaka na bango nja na kini bango se bameya dia poto avant ndenge nini naluki bato na ngai nakuta ye na da eza ndenge nde kaka ezalaka dia adresse fo adresse otamosela masolo bapesi nga adresse ya noko moko boye mpe asona bato kundeka mikolo na peke la chaise malokeli mutu bayembaka na ye apesi nga adresse pour malokeli azalaka na nzasi na ye ya juive nabosa na communauté Aurélie Vingarten apesi nga bino bana yemba nsete doyekuti bino bana njili bwakama yu ya to wembeli ngaza mana yemba nsete aboza kaka ndenge moko non adresse notosana ngo lokuti mutu apesa nga adresse natambusi masolo sikoyo po tokota na masolo wenge bana mai wana kutaki ba répétaka na bango anga pe na ya na répéter déjà omoni ka partir ka ko bana mai ya ndule na jeudi adresse ko ya utamusela masolo isalinga déjà vrai de la ko bima pe na je na pe ba rep na tala kana bango a l'air moko na ko pe ko yemba le mouvement ni non c'est le mouvement ni Isavi bazala mouvement na bango moko na ya paria ya Isavi na paria et bien tu peux lever tu vas y essayer quoi qu'à la série mon na zoiba oui OK c'est que vieux mon ko bana répéter wana pe asona makufi batiki biso kalata wana na ba covid vieux mo chapata aka boxer poids lourd vieux mo chapata c'est que ndinga ayoka bicha abi c'est que vieux na pas abana betandu na sala kama disque na yemo boye titre nango vieux mo chapata na manzela autokufa akufa ki na ba covid OK oui je vois na covid 21 akufa na covid vieux bana aipa mita masolo na bandule nwana atamusa masolo vieux na siko asala disque na ye Châtelet Léane siko batu tu bayemba kuna bastino ba joli mobiala bani siko velinga sala clip amona ba petit mo ba kongoli ba yemba ka bi petit na osala clip na studio plus bino tufu boya ba chanter ngana ke tukutana kuna siko na rikoko Bulambemba na rikoko Bulambemba na banoko musuba yemba na mamote ba polokina ba sekeseke abi bosala ka imbochaka ka image lokola bozo yemba na batu na samba ni mandulu to banu bwakati tango yemba ka wala liko konga pe na ibiete quoi tanto sisi boyabi biso tu toyema na ba polokina ani ndule c'était mayemba bana sekeseke ba yeba zo yemba donc na suka photo kitatoza metro abi tata ya kana yo ndenga kuma na ngari koko na misa wengi bon wengi wapo wengi kako mo baba mega ki biso tango woka ki wengi kutika biso kitumiela ki loka bangulu kwa bon yo za ndulise yo za chanter tinga me oui a récupérer ngai ri koko to komo répéter na ye wana sikoyo Marie Paul pesa kupata azakajana mikili awa yepa asala kola donc comment ezali lokola ma ngana na kanga ina rikoko basala kola fusion biminga pa Marie Paul donc roi Pelé obosa na te emebwanga pasalaki na ya zaki pena film ka kumuleza braza banda wimba
de ce que ça les le loko moko siko ça le la rikoko mai roi Pelé na aimé bwanga et ça les la bord moko siko yo et ça dit tous les chanteurs yo obaza na poto depuis JDT Reto Toranaga César Luboko JF Fonge Adelolo Mide na bossa ine soki na bossa ni bali misto saka ba chanter Pelé sikoyo Kalate 92 ekomi na mote Saddam Hussein aye Francis Kalomba yo Saddam Hussein aye fo mouvement kindekini mouvement kindekini sandoki siko fo bali noko basine ngana sina ngana sina ya sandoki mais tu connais sandoki est-ce que sport il y a nini d'abord place wana na comprendre raté sport il y a nini yo na poto na yo bibi poto ya mami siko kwiti nini so je peux mala bilambe c'est bien na moi forme siko forme on a mis qu'il a on dirait zo mona et là dans raté biyo mtozana nkema forme bana kindo eriko ko pena benga ngai mpangi wazo bengisa biso wazo me batu na kindi za mana koi yo kombo na yo père na ta généralité ngape pare soki azongisi biso okende na ye wapi wana tiko kwa bengi so kwa kwele pa nani kopo Saddam Hussein na benga Francis Kalombo y'a pas Francis Kalombo. Francis Kalombo. Ok. Voilà, Francis Kalombo manager a déjà mouvement. Bisotou Bazingzong, Francis Kalombo manager a déjà mouvement. Nayoki nanga makamuriko kwa lobi mais ngabia ati tokende. Omo qui même na téléphone. Non mais na bi mais ngala kekine. Moi la rezali, moi forme pezali. Naswara pe bachibiso mobalar Francis Kalomba ya chibiso mobalar yes go assurance des ayipsi bino niso bo kebo la kebo zonga na bino mais ce que to zonga biso ba dokité bon zonga ndé déjà to kena batenandi do yemoka kake donc Francis Kalombo président vice-président wa Barikle basali masola batenandi to kekini le Richard est vice-président. Vice-président. Wabarik, le deuxième mot de Bélé. Wabarik. Est-ce que vous avez combien? Le Rico Katikali. Ne pas se parler ma solo ya mwana donc tant atikali na ye. Toki. Ngai Wala nanu ko sala album te. Si. Ko sala album. Na mala César. Na mala Soyemba. Nganga Zambeza. Oyemba. Si. Na nyoso na album nyoso. Non. Non, wana ezali lokola mutu asa plan na ndenge na ye. OK. Ouais, je vois. Mutu bana sa plan na ndenge na ye. Sikota ba fusionner yango, ezali lokola pe ma force moko boye. Tokende kini. To sine toke kini penza oyo kaka ya sa elubi nango yo. Est-ce que bo mutu msako mutu nesko. Vous appelez Nodi Mataba? Si, Nodi. Yemi okitana ye. Non, Nodi a quitté après. Ah, ok. On a ça déjà Mikili. Ah, ok. Mikili m'a quitté gâté. Toke kinit. Et Ngombia aussi toke siko je suis go toke na danser za mundele beloti. Wandobi na. Et Ngombia ndema to beti ba esplanade to beti. Tu l'as beaucoup maki ye Saddam MC binoni. Face à face benaye. Si donc face à face juste avec awa. Na yemo Saddam. Wana zuru la Mercedes na yena immatriculation ya kin. L'homme fort. Non, mais ça rappelle mon boya. La vision. Mon kilo. Immatriculation awa epena na studio na vuka na ye habité au Kendiki. Tu connais bagage. Tu peux balar. Si vous avez un leader, vous avez un Marie-Paul. Rappelez vous. Kasi nani watikali na iliko kwatikali. Iliko watikali na. Kwa mbali watu wasaki balibomti. Iliko kwatikali na. Iliko kwa bangi kukangama.
azaki na raison aye na raison suka suka pesa ki raison suka suka oui toke na biso toke kini tobeti ba grandula tobeti na Guado tobeti na l'esplanade inter soki mbala boni tobeta ba concert à Iberia minene kuna tozongi bozongi poto bozongi poto na bukina bozongi poto bozongi nene tozonga sikoyo fi moko na Saddam tozongi sikoyo na ba kana ba webike bamfor baza do tokomi na retour kutu na aéroport kuna kutu ngana mona immigration te tolekaka kuta salon d'honneur mbala moko avion bino tu bokendaki biso to tokendaki bosai combien de temps na kini bayi mois pamba je crois ou bien plus d'un mois après bozongi na ye mo lisusu tozongaka deux séries bana mai mosusu bazongi bareto bazongaka janga tusikati siku na roi pele na kelke nanani wana siku toye na badelo badelo basi bokakita badelo siku na voyage wana nde voyage wana siku aliboso toye na badelo Maradona collégien toye na bango mikili fofo oui ok oui collégien toye na bango mikili ok sikoyo esaki ndeni sikoyo bekobeta biso sikoyo histoire ya wengel paris sikoyo ezwa succès wana bekobeta biso sikoyo esaki ndeni sikoyo esalami lisusu makasi na kozonga wana ya mbala mibale vers ba 95 quelque chose comme ça wana nga nazalaki te bakei wana manda koti na Kinshasa to na poto bomi ntango awa tozalaki tya sanduki tozalaki sans papier kaka déjà kaka sans papier elingo oloba donc kando koko bwakela wana ya wana ozalaka nango ezopermettre yo tokende obima nde moko elafali ezala na baswede banini bana mai tokei siku biso ofane pa wa barikle wana wapi vers azalaki faire wapi traité je crois na parler na ye to fanda kuna teme to préparer voyage ko to fanda kuna premier lomo ko ke premier ba premier bato ke ba dipichu ba ke ba ke Suède simana ngai na soki de quelques misusu to landa ibi ko te ba kende ba msu ba lekiti ba kayiba ele ba lekiti et puis c'est contre-temps les andés na ate et ça les bien te bonga zongi pale depuis tu ndeno depuis ça na kina zoya bazoya na manda tant depuis chaque kini ba na manda kamba kesko kina ba vers ba 95 boy wana za souté demande quand même avec poto après à quitter ce qu'on a mouvement na El Paris mama avec poto na wenge wana PCBG kamba kiti poto wana bela ka wana ya wana alongwe pe c'est autant depuis chaque kini azuye a récupéré ayena yesi ma sur la bitala nani nanana ndeka kezalaka Saddam azuye azumanda na depuis tu dois donc ça la zone c'est depuis tu peux depuis ça qui déjà c'est autant bakewa na bakendeka siko ba faire ba 95 si je me trompe pas et ça là qui bakeka 3 chanteurs baké depuis tu manda na repelé baké souhaite non wana siko bakekini kini okay kendeka ba 3 ba kanga oyo lala siko waki okay kanga ça là siko ba 7 ans voilà siko beba na poani na mususu rappela beba na suponi na Saddam boko beba na pena parce que Saddam il paraît c'est qui dans na yo kuku to voyager atana moyen musuna yo kuku te ke o ke poto ata poto ne go kete bo wana na yebi amote bo beba na poani bo ko beba na yebi me ezaka lokola masolo ko vai na kini mutu angozo bane solo kote bokomi ezala lokola komi kipeka mi on dirait BCBG wenge et botoli récupérer Saddam non au moins Saddam pena soka la aya ko luka El Paris ezaki pona babeba na gele na bango amanaka bakoye batitie na kezo ba rival na bango d'autre part ils appellent Saddam tafula El Paris tant sikoyo masolo komi ke mutami kipe mi compter biso vani to vanda wana bazaka 3 chanteurs après ngana landi na ndeka kezala côté bomo mbulo to amba yaki wana ngana zala kutusute ngana shide te to kendeka poi
Wenda gabi. Qui n'a pris quoi? Pourtant, pas qu'il y en a une chose. Voilà, il y a ce sujet de Doki, rien. Ok, sur deuxième fois, sur Doki. Deuxième fois, c'est que quelqu'un a esprit. Monika n'a pas vu que na l'église au Cameroun qui depuis chakuma na kina kuma kina on déni. Ba contre temps à gâter. Les gars souhaitent que nous puissions bien aller. Qui n'y gag. Je sais pas awa. N'a pas andi na vendre qui peut. Tango depuis chaina manda ngana na zaki ja côté bienté. Ozaina na molili. Ba bomba que déjà. Ndega kezala donc ah. Ils ont déni. Nako makini boy. Oh. Mais mon frère ça la ka ko bakanga na bango. Ah. Bon. Na songi na mafuma. Kala pete ji détail. Na mouvement na kini. Na mkini. Ye pa yega ndenge yo yelaki. Ye na tuna do tout batuna ko to souhaiter. Oye kaka noko oye kaka donc to kumbela kwa. O tu no subake subeli beli, ils ont le sens pour réparer rien, ou ça la paie rien. To kumbeli na kini. Mais la kini, c'est ça la maga ou ça la nate. Voilà avant couvre-feu. Avant couvre-feu. Bandi sigoy. Ah allez. Boule sigoy au bo. Voilà voilà besi besi kabani penante. Si. Wana pena succès wana ngana ibité. Succès wana na ibiki. So na zo se rappeler masolo abetele beso ndeba ba salon de keza ba trio match sigaka. Succès au salon. Mais oyo au to chapena la personne de roi Pelé succès à sala. Na ibité wa. Na ibité a pas trio match ici. Wana sigo bo sai combien de temps na kini? Jesus. La gana wet. Wana beno tani bambulo lembi. Vai na obena. Hata basenga la bali na ngai na kumisa mais oui. Obose no udmi kili kujala. Sipi na longa na ngapi mouvement. Po mouvement zalaki na grand opemba. Zo liapi. Webika kuumela comme kitape. Après ba couvre-feu pas ba. Ouais, japoto zate comme kitape. Ouais, japoto pesate. Je l'état qui n'est pas ouvert. Oh. Oh, depuis tu as côté quartier latin. Oh. Manda ça le mouvement là. Winge 5 sur 5. Ah. Comment répéter penanji. Azo pe ko zanga bien ba plan izali ba foka nous ala mystique il faut na mystique ils ont un problème mais na répéter pas deux fois. Et pas de mon avis, on a parlé na car, si biso na dimbansiki. Na répétition. C'est pas manda. Motali pensa. Ne bili nazara jamana mikili. Donc nazala lokola fanzala mo ka utina parler na bango te azana chez les parents, loger, nourrir et puis voilà. Ce ça qui ça banoko. C'est me peu moi bala ça masolo mwana mikili ça la pi masolo moni pena ke hotel komi ko lala hotel ma wana komi ka siku ba noko ba komi ko tala ke au mona au bede na Londres kuna be oh ya yunde no za ko to ndeni zana bu ba Michel api ba gile lubi na Manchester. Le municipal ba relation comme tu comme on le ça beaucoup comme na contre-temps mini bena comme na ba ya wana bana mai batambula ki bona vandi na parler quoi na vandi na parler na vai na parler grand prêtre Amando Mabiza ya bi na biko za kimi masolo moko boye na zongi sangola tala masolo moko eza boye yo prêtre masolo na yakana no awa ce qui pendait simbi tout ton ba immeuble bon tena les salama Angola nazo avi anjili nazo misukule nakenda ka Angola ka boyiti nakende su masolo na komi na Angola via Mando Mabiza bisiku maksulango zande yini ayibinge ba zakina po ba luka kai ba bino tebike bino ba kongole bozaka na masolo tala non ngana masolo te me petit na ngaza na kin zela ya
nakomi mpe na ngolango nakomi na Luanda bachanti de Lunda totali masolo namoni ke non eza ndenge nakanisaki yango te kwa eza kolala donc c'est plus la peine yango te quoi aba bon siko osala ndenge non nazoyeka mikili mpo namoni awa yo kendaka Lunda yo kosalaka bo nga azaka mwana mikili ayelo mosa osala te nazonga na mikili te ozonga ndeni mikili yango kuna kasi yango na bino kuna vise lo opamba na Luanda visa eloko pamba visa pena nayebi te mpoka nayebi bato bakende ngana tulimbe koma bato bakende banzela makolo puta awa soko ya ozwa visa makambo kilikili Jean Didier Mokroso abeti masolo na je visa nazongi nanga mikili okiya beso na Panama nazongi so na Panama natikaki mwasi na banaki na bendi bango wana vainanga nangabi makambo ambo funa lukaduki monelo komisanga Italie na komi kuna navandisi masolo penza navandisi masolo mokili kumuluka navandisi masolo na bendi de famille et puis voilà quoi. Ok. Alors bete abso sikoyo avenir musical na yo ndenge nini avenir andule na yo yozo compter lelo yo osala nini par rapport ya avenir musical na yo avenir ezaka na mboka nzambe po yo ko bana ko sala bo soki nzambe le bezala bo parce que bando bani musique ti lelo ya yo nando sa ta disquette to le mais oui kasi makamso ba na mungongo bien oyo na makambo nyoso kasi makamso ba contretemps kasi sikoyo yango na l'air moko komituna ba question olobi mais le binango les rois du Michigan mais ya yo mendegi nini bachelo le pantatuna ki albi mais masida lobi nangai mais ya yo zola la bazo sala tama plan mo butende donki makambango mondango eza tout muselu donc lo toti la makelele tota onzaka komisi le biso quoi voilà mais ozo konto sala nini non pas tout comme na miki tout comme na fino ma tout comme ba père tout ça ba pitié tout ça ba 20 ans te ba tanto ça ba cascade tout comme ba père le tout comme ça la makambonde ba mbolo baka molo quoi si comme vous tu concert na nouveau casino si si que tu préparer deux génériques mokoboye après ils ont appelé ça une carte à place au sac blanc sac c'est blanc pembe ils ont dit on va réveiller Kenon donc il faut préparer des génériques mokoboye toujours dans Wengel Paris toujours dans Wengel Paris yo bena côté on a fidèle dans Wengel Paris non mais bon Wengel Paris comme la au jazz on atra voilà on atra et comme la on atra maloto do après des génériques on a tout ça là à part Kimbombi ya roi bansemba sikezaliko mais relation nous arani na roi relation nous arani na de comment le rôle est comme famille quoi moni ba kongoli ba bayi ba ba sa ba mutu sa ba vande ba kongola braza de yepena yebiki oyo ate oyo aza mutu to baluka badongo tant on a no pese lo côté quoi donc ils ont pas relation il y a vraie amitié quoi il y a vraie amitié donc ils mon pas relation au full c'était voilà ouais il y a une musique de la passion na yoto au salara musique kaka neti moi loisir mon pona yo et les gars le kola moi là c'est pas na mutu na ba nezala kati pour ceux qui étaient na force trop na mutu na on dit des ala c'est-à-dire on a que se sentir tes musicien on a se sentir tes gros musiciens voilà on dit des ala ka penza te na côté na sac wana mais on dit oza kuna te on dit na zate mais nazalaka mais bon tout chango loisir tout chango
passion to chamoni luka kombo chango so pona yo moko au raisonnera pas un jour ça quand même moi ba disque ne va pas yoka mais pourquoi pas mais pour nous ça là on te dit au moni ningezawa tout le cas sponsor banze moneza là oh toujours le sponsor il nous faut ça dans musique on peut dire voilà mais toujours le sponsor ce qui dit de mouladi kalobi ke nzembo na yebima ebimi po nzembo na ezaka déjà ba mingle nzembo ezali suka lobi ke nzembo ebima nzembo ebimi donc problème ezaka kake lelo eza sumingi ezaki liboso te liboso producteur aye lelo comment on dirait au s'autoproduire quoi mais bon na otala soki bachelor lipanta chepwa tout ça yango l'album ezalaka déjà ezalaka siko lelo yo omo to bati lelo yo o se senta kaka musicien te to lelo yo bana o se sentir mingi affairé bon businessman mona poto côté kuna pena côté business pena na zaka poti lelo masolo ezalaka kaka côté kuna pena mutesalaka ki ezanga plus de temps que na ndule pour na raisonnera que au moins c'est après que ndule efutaka il faut foutre bien paix c'est ça c'est quoi problème nanga problème souci nanga ce que ezalaka bongo na osala ka kopo yo ezole sanga bien te faut pensa félicitations bana mai qui vous avez ba contrat vous avez moi musuna bien ce comme musina ko meka na ibinde na sula kango c'est ça aussi le problème moi tu peux moi l'air moi tu me comprendre na ngozate mais c'est ça aussi le problème donc l'air mo le kanu kana tefo chaka makele le belé na poche penale mo ko malungu zate ngasi kuna linga bongoti yo linga faut vivre pena faut na vivre en penza voilà après na tipe makele alors to mettre ce que mo solo ya Italie pour la mona retourne en Italie ugenda kusani na Italie ngaza italien ngasi kuna zona nationalité italienne bana nga nationalité italienne pour ngata na zongi mbalo na bipe na ke so na vandika na mikili awa na panama awa na osala ki yayu aluki yayu wana ngolo banini masola badoki osenga yo lero moko ke kota mabalo kana iko kota te après bika ninge sukaka donc yalo kola ozali ko l'élastique quoi so ka ke katani okwei ngabite to ko imba père na tiki mwasi na bana na ke Italie ko duka doki na ke Italie na vandisi doki na bengisi mwasi na bana wana pena mboka na ngado ndenge bana nga bazalelo bizoko bana nga ba Italie ezanga accent do wakuna nga na za mpa do kuneza mboka na ngado donc awa na yeka ka parce que vers 2020 boy avant ba Covid un décès italien est quand même mon boulot ba job est quand même mon boulot ngabi kasi pauvreté on beta na porte nazana na européen nazana na européen parce que niembe sa suka pena zaki na faina za doki wana donc on a zone minute bisko que nazaki pas une surtout peuple sans problème oyaka kovandisa kombo kan na wenge na po tolekaki me nazongisa mpo wakovandisa kombo kan kasi na premier tour kati nde bokita wana nde tokita na premier tour kakombo sikoyo nayebisa ya yu ewuti pa ya sheki cousin ya igota nzambe sikoyo comme musabe yanga sélectionnaire wana wa barikle mutapianga sikoyo babe yanga leo mwana 15 ans wana riko kubula mbemba
sikoyo asoka ntango na betile molenga mbala sabi wana ntango présente nga bi sikoyo boyoka ya mwana 15 ans nayaka boliti te loriko comme tapanga comme mwana 15 ans wabarik le sélectionnaire ya yu utakin tu es conseil aux amis côté makinu to aux amis côté lisango ba chef makinu baza ba bobina baza ngala za penda danser na bobina te bobina wazo biro ba kamna ngai te makamo nous allons choiter ya kala la question badansa ba danser kinga bana bekisa izote Doto sangisaka mozala kaka mutunos okozana nyonso te. Voilà. Okozana nyonso te. OK. Ya eu toke poto silisa. Ouais. Moi le papa bana Italie, bana Naples surtout. Nga mingi Naples pour bana Italie ba ebele mais nga mingi bena Patrice Mogrosso au mona ba de Casma hein au mona ba ouais. Passer na biso équipe mambo osa ni équipe pasta yani ngabo yeso mo ba silika amonia otaka ko mona ngaite pasta équipe mambo ba se belé ba se belé la dika ba mingle tu bosanité ba sakata oui tu bosanité frère Richard ipana bakangana na kipe de Castro Masidi ba obede na répéter so obede na Londres kuna Michel Api sans oublier le roi de Michigan donc il y a bino ibanga na bino ngwana mingle to sanité et voilà quoi et puis El Parimboma bate basimba ba biso kutuyo El Parimboma tokobosa na jamais kiwenge na bosa ngo pesa mbote pa Itachi hein Itachi Itachi na Italie wana bato ba Itachi so bazate eza mo mubulu so ko yefu Itachi azala wana obligé na fafa me pas ça mama leo wana tuna kutana wana place la jour mo kona tana kene vacances na ba petit ouais na biso ba petit ngabi ngana zolia maleo abi papa ti ao zulu kaka biloko mboka ngabi ya ona kola na mutu des fois te parce que maman be sœur de Soubert voilà maman Bert je crois bien que Mbalo a rétablir santé ouais parce que santé bouge qui manquait c'est qui mingi alors le basuka zani poto 6 na biso alors le basuka na pesi bandeko nyonso bamboti bayamba bakamango yamba bakamango kamango madame Okela inspecteur batu lokola bakombe bunga kaso komi libosa micro banaka mutu mutango bima mutu musako mokangilo kanda nzo foti na hote foti na ngai te de to sabu ya yo poto sisa somme a besoin à la tabia wolu kabeyo mais oui mais on le bédon to ndo zinga na lo bango pela ta mo yo masola bilamba na bisaki ale api azole kapena noté masola bilamba za côté budongo ntango na lobaki masolo tout business dokolata ezala na pale parce que les mon amona bapenza il va n'en faire beaucoup ba petit ba koli mais tala bango mais c'est pas yango c'est pas bango penza azola donc ce comment mikili mais on devait nous comprendre galati ozola takaka lokolo batango difficulté osa na mikili donc na comprendre que oyeba ki na yote pe oyeba ka te do pusana bala kisayo numéro vote du faux c'est numéro de téléphone oui nazana 07 51 50 73 09 mamba wala teza shingai ubengi wana yayu ako répondre eloka na teka teza sous-vêtement mais ko banda chaussette silikolo nyonso na tekaka ezala ya base ezala mibali donc voilà quoi OK to sisi na biso na peso 2 personnes pesa sumbote pour to kata na biso alors
De Castro c'est na bela ki roba mkuna pio ya yo yangwana Michel Apiso qui déjà yo nganga poto pe na besoin de belé nganga poto na zo ya kutu na zo ya nganga poto ngape na koya olaka ngape ma plan mo bo plan pe na zo mona moté voilà nganga poto donc libanga no yangwana Didé Mouladi ka sala masolo voilà yo yangwana Cardozo peut tous en de temps en temps bah on doit se marasta fa il pari koto voilà quoi. OK. Merci na bande ko bolande biso zala ki ya yuyu donc ceux qui en a besoin on l'a ta bien hein on l'a ta bien respecté pena comment on n'a pas cité il y a eu Azali Lucas je crois qu'après ce numéro naie aux à la propre quoi son aux à la propre comment on a raté parce que poto faut-il à la poto faut-il à la poto poto faut-il à la poto on dirait rien quand voilà tout le monde n'a pas rien c'est quoi ça total mais tout le monde n'a pas rien tout le monde n'a rien il y a mon biso to kamala na Italie adore deux fois oui biso to kamala Italie adore deux fois ko te ko yala ko ya mutu na sema ko likolo te po biso to mara mobo to saka kuna na ndenga bien tukuta na tona ya yuyo mais mode la terre olekinzelo ya yuyo Azali mode uta na Italie voilà yebisanga ba solo ya solo ibi à part Japon to kenda kuna tesa musikati to kenda Italie deux fois. Merci à you, donc je crois que le numéro va te voir bien. Soit de bien, le numéro PC, bon, yo moko, hein. On est là, mon 0033 0033 7 51 50 73 09. Ok. Mot des akuna ya classe nyonso. Ya ba classique. Nyonso za. Na ba extravagance. Ok. Wana pe baza. To ka bwara na nzembo. Molo mo amuke kaka. Molo mo amuke kaka. Zonga ta molo mo amuke to sisi na biso. Ko to sisi. Naïma Nzema Nzambe. Yemba. Te Yemba, c'est bien. J'étais malade, tu m'as guéri, Jésus. Merci. Nasangaki libala opesinga libala merci. Nasangaki mbongo pamboli ngai merci. Oye oye papa ngai na ye je viens papa, je viens me prosterner, dire merci, merci pour tous tes bienfaits, j'en suis vraiment reconnaissant. Oye oye papa, ngai na ye, je viens, oh, je viens papa. Voilà c'est ma reconnaissance. Pour tout ça là. Yayo mo konze mo yo. Ouais, voilà c'est ma. En tout cas, merci na bandeko na biso ezali kibongo ya yuyu to koyamba lisusu je crois que ba projet zali ebele oyo to kotali sabino mikolo goya d'ici là botika malon parce que ba sera biso TV eza ngonga donc restez connectés sur Tolo Bella Vie officiel. Merci à yuyu. Merci Papi Gene. To croiser ba côté monsieur to kuta na kuna pour dans une 2 semaines to za kuna. Allez, bye bye. Bye bye. Toujours vie. Vie amour. Tu as pleuré ça qui et 25 kilos. Tolo de la vie toujours. Donc, voilà, tout ça, on a orphelinat. Tout le petit cabinet, tout le petit que là, on a soit orphelin. Toujours tout le de la vie, on a chose à vie à battre. Toujours le de la toujours vie.
Si bazobimisa bango baplan ngaba azobimisa basikre ezobima damaz soso kita soso akarte kita Piguen de la vie toujours en forme. Na retour na moins 2 minutes là. Tout na ba aussi bien micro. Ko venir maman mimi. Mais maman mbote. Mbote papa na ngai. Ngai na ngai ndio Pigene. Na équipe pour na sala moi action ndenge zalaka. Alors, awe le gars ndenge ni. Nous travaillons ndenge ni normalement. Awa na biso ezali orphelinat tozali na bana oyo bakufela baboti na bana oyo baboti basondola babwaka na balabala nde bana oyo tozali na bango awa kolia na bango kolata na bango eza bato boni bango te ndenge wana bazotanga mpe na bato boni bango te moto motema nde motutisama ndenge wana siko bozwa bango bozwa bana ondekitana na balabala te tozwaka bana bongo te bana oyo liboso toza kozwa ndenge wana me kozala biso baproblème ebele po ekomi leta ye moko azoya kotikela biso bana lokola affaire sociale lokola la police okoti moko na nzela aye kotikela biso siko badifficulté nini bozala nango oyo bokutanaka nango ndenge boelevaka bana o na mosala oyo yaya eza na makambo ebele tokutana nango mwana akoki kozala akosi asali likambo moko boye na ndako akosi ke na bunduki bapara bakufi ntango parent akoyeba teke bato oyo basalilinga bolamu okomona ingratitude eza komona epa na bango mingi kolobela biso nimporte quoi ya mibale ezali kolia na bango oyo ezalaka mpe na pokoso mingi oyo ndenge na motikolobaka ezaka bato soki ke nzambe atuti bango mitema te antuka eza pasi lokola eza lisanga ya kristo eza atutaka motema kaka moto ata butu omonaka eloko bino bosalaka neti bozali neti babénévole toloba eza bonka ndenge otolo puisque nde tozotravaille awa soki osepeli mpe komona mama ye moko promotrice okomona ye tozotravaille awa toza na salaire te ndenge oyeba osoki mama ozwa boye opesa batravailleur nde tozombipe na façon ok ebongo bana soki neti mwana beli ezaka ndeni mpona kote ya mwana soki abeli eza na onche moko ya baitalien nova ye kaka ndenge tosunga mpona kote wana mwana soki abeli okei na hôpital moko bayokana na bango bana basusu est-ce que tokomona mpe bana totuna bangoezali te okote epai ya bana bapesi bino mpe mbote te bana bapesa bino mbote kozala mpe sengo makasi. Merci beaucoup. Nzambe apambola bino mosala bosala. Amen papa na ngai na bino mpe ndenge bozosunga biso nzambe apambola. Merci beaucoup. Merci. Kasi poto gagner ta mon moke ke na mpa mama mwana mama mpona boni lokola. D'accord, merci.
Ah oui. Il n'y a pas de problème. Bonne maman, ça madame. Bonjour. En fait, biso to ngala za la France. Nayaki awa, normalement fallait pe to tia moi to pesa moi sukali moi lipa. Et moi to memagi moi don awa na fina na bino. Et puis tout le monde a vu tout na bino pe moi quelques questions par rapport à l'évolution d'engue vous salaka moi ba difficulté beaucoup dans nango. On a fait ngala za na l'association. Et puis, nous avons une chaîne YouTube où Bengi Tolo Belavi, le Hollande Biso, c'est partout. On a invité à Malam Bazali, ou peut-être pour participer à un projet où il y a parce que c'est pas facile. Alors, vous en avez un merci beaucoup. Vous avez un micro, maman. Simba, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Nakombo na Yesu. Amen. Ko uzali azali te. Pona ko mohimbwana ko lakisamo ke na koma nishika bana oyi bazali bana basangi bapara. Na kutana na bango pona na posa pela sunga bango. Uzali azali te. Bana bazali awa bazali bana bautanga boka leta. Na saka bango na barabara te. Auta boka leta po bazala sécurité moko malamu. Pote soko le vite ozwa na balibanda abana musisika bakuuta yevite yokoseba problème. De bana bauta kama boka leta 24 commune. Ayaka na bango bamusi wa policier balakota bango na butu bamusi wa para balengi abana bazikutika boka leta nyonso kwa bazali awa ngamoko mama kwa na pande na sali siko Masali 31 amsharo. Ya kubogo la kabana. Kubogo la kabana. Likantia ngozo kengo. Bo. Nja yote kapa nzambe. Oto senga ka nzambe kwa pesa ka. Ngai na nazaki pa Maria kwasi ya sola na ngai kapiteni. Na babaka na bisoki ngana mobana nganzamba kabuli biso jamais na bara mamu na sala nzambe. Tangu petu ko ito kabwana na sengi pa nzambe nsala oyo kopesa ngaso na basala na kosenga nga pa nzambe ko ya losambo nanga na mondika mukombo ko pe bana baye sengi wana zago kateli na lembo baye sengi au mama tuzana mchara mama tuzana shika kupanda te ika pana botu natari sikona loba nzambe tubatia kabisa nzambe akoyena loleni ayambaka bango navandisi bango apres naye komema bango na boka leta tala bano ndenge baye tala baye bo baye tala te batiki bandako ebele ta baye para to eza mission moko eza batindi bango yamba bango tokosala oka lettre moko garde provisoire ta mosi bapara na bango bakomona na ntango nayambaki bana wana nde libera mosala yango bandakika wana bana tolo baye sengi oyo baye te nazaki lokate na binzambe soki opesinga mosala luka mpe place bayango kovandela bana balokatere bo na kokatela koloba mpe baliki te babenga bana baza bandoki nzambe mpe alalaka te tozaki na mwasi moko monde tozosambela ne place moko tozosambela ne place moko mobanda alobi namoni mama azala mosaba o kitoko na ndenge mpe ayabi biso mpe efana asombela esika atokande asombelaki ngana ntango asombi atongi na sika asali wana apres nabandi kolela sikoyo na baambasade tosa bayi kofongelanga bana babandi koya balemisaka te eza nautaki na bango mpona 15 ti mosala ekontinue kolelaka mpa nzambe mpe naboka bango na kati ya losambo ya binzambe soza mosala opesi ngai ondile ngai kamba ngai kamba mpe motema ya bato kamba mpe bakonzi ya mboka
ntango kosunga mpe bana nde omoni mosala ezokende mpona nini te ngai moko motema ya mama nazwi bango lokola bana wanga na boti nazo kobokola bango kwa bana wanga na boti mais bato ebele baakizaka na kati oto nawa bato ebele baakizaka bana oyo les enfants de la rue nde tolobaka bato ebele baakizaka bango ke baza bandoki baza sikoyo bogéraka bango bango nyonso ndenge nini bon na bana yebi so ngabe nakamaka bango na président mabonde nasengaki na bapriere mpe nakamaka bango ka na kati ya priere ata molo yo boti elolo bakobetela ndoto ndenge moko na bana ntango bazwi koya soki okamati makabati ndoko ti liboso atuka ovanda na bango te mpe okoka kosala mosala te ntango baye natia bango na kati ya bakonde babinzani mokano na yo ndenge olobaki te bana sala mosala oyo bana ndenge bakomi awa experience ya mabe kati na bango ezala ono de juge ndenge bazali awa nabengaka bango kondoki te nabengaka bango nini te nakabati mpo bana na nde nakamaka bango na priere oyo namoni ezali na esprit eza mabe basala nza bayaka mpe awa baya kokama bango na priere mabe mwana oyo eza nde eza malamu te paster batutiango kati na bongo ti mwana akoma mpe lokola azali bamusu basi batanga babima aya deja na bandako na bango bakomi na bana 3 bakomi na bana oui na balisa mpe na balisa mpe musu awuti kobota apres une semaine apesi kombo na ngai oyo nazalaka bagi monene apesinga mpe bagi monene félicitation merci beaucoup ya mibali mpe bazali bakomi na bana 6 na kati na mosala alors lelo sikoyo toloba okomi na bana ofait oza na bana combien awa naza na 96 donc 96 96 oyo naza na bango nde bana babimaka bazobima bazokota badifficulté nini ezalaka oyo bokutana nango difficulté makasi parce que bato mosusu balanda biso bazala na besoin mpe ta mosusu bameka kosunga alors tosunga mpena makasi omoni te baza bato mwana ozali na kati na ndako soki ovandisi ye kaka bo mayele te nini te akokoma nano mtete kosalanga batanga difficulté sikoyo ezali koteya kotanga koko kotanga kolia oyo moto atushe motema na ye aye mpona mwa saki moko azosala tiki bazolia kasi ekole papa moko asa akufa mpe na motema ya nzambe atushaki ya mama nazoloka kopesa ye te apesaki ngai arete mama luka ata awa bebana atangisa bana oyo nakoko naza na ekole sina mpe nazwa bana natangisa bango kosimba te kasi yo moko lokola aza mosala ya yo so otangisi bana wana na banzambe akotia maboko nde napunguli place moko ya ekole natotangisa bango sikoyo awa lopango na ngai kasi ekole lopango na ngai te naluwaka place wana baprofesseur po afutama baenseignant po afutama nde difficulté na yango makasi kote wana nafuta ndako na après de mois naluka ke so baenseignant mpo bazwa ata ma moke kote wana atuka papa epesanga difficulté moko makasi koleka po bana batangaka kaka nazali kote ya sia babimisinga mpona nini ngongo eza te moko mpe asali makasi alina nazwi kasi yo moko luka nde ya kofuta ndako bazotanga sans desir luka mbongo kofuta sans desir luka banseignant nde difficulté makasi oyo naza na en tout cas merci maman moi tozwa yo mingi eza te merci vraiment nzambe apambola yo bandeko bozolanda biso bato mite ya malamu je crois que bozali partout tolobela vi mosala na biso yango oyo moni toye sur place awa na Felina motema oyo mama na biso aza nango eza motema ozosenga bato nyonso fo bazala nango bakongoli so tokomi na mitema oyo moni bana oyo nyonso omoni oyo bana na ye te bana oyo baza na nzela lelo bakomi bana na ye yo mpe soki ozwa fardeau wana ya kosunga sadi tosunganaka mama merci beaucoup biso totiki yo toke mpe topesa bana mbote nzambe apambola ona asi yo tokoleka lisusu po biso na banzi moi eza koma bafamille eza te awa mais famille bayaka famille na ngai oyo alekaka awa à travers bango nde esenga mpe nga mpe naleka voilà donc na assure eza mpe exemple à suivre
bato misusu mpe nasi bakolanda biso oyo mpe bakolanda mpe koya biso toza chaîne toza suivi makasi na diaspora naza sio bato ya diaspora oyo mitema bango etutisama bakobenga biso epuis tokomema bango awa liloba soki eza nini bango ata bozala na libanda ya mboka bokanisa mpe mboka na bino badipute eza makasi bana na bino banduleke na bino bandeka bino bazanga badipute soki nza bazosunga bango bosunga mpe na mboka na bino ndenge centre esalia bana oloyi bakokoma mpe na bamboka bino bokoma soki bakoli malamu soki batangi malamu bakokoma mpe tino soki batangi malamu te bakokoma kuna lolengeni susi na ngai ezalaka lelo mpe bakoma mpe bato bazala mpe na bandako na bango lokola ngai mpe mama na bango ngai natangama moke na bala nasala mariage lokola nzambe akabulaki biso ngai na bino nzambe nasala miso nzambe mpe andimi na wasala nakolinga mpe bana oyo lelo bakoma mpe bavoyu te bakolo bakuluna te batrime te bakoma mpe bato po bakokosunga mboka na biso kolelo soki bakomi mpe bato bakokalisa bino eza mona kongo bakokalisa bino nakolaka na centre so nakola na centre nasalisa mpe bandeko oyo ya centre esika nakuti nasunga mpe bango nde nazalaka na susio nalelaka bino mpona nzambe eza nasunga batusie motema na bato baza na motema ya bolingo motema monene nasunga mpe bango oyo bakoma bato eza histoire kati na bango atuka napesi merci mingi na bino ezwamba na suka te jamais tokoya lisusu mama tokoya kambe molinga boye tovanda so awa tokosola lisusu wana ta mosusu eza su plus lisusu ntango bandaki mosala aza jeune mama nakomi okoloka na mosala voilà nalalaka na bango namamukaka na bango mpona kokarite bango sekele ya makambo ebele ya vie yango oyo secret ya makambo ebele ya réussite ya protection ya makambo ebele na vie yango oyo donc lipamboli baluka yango voilà bénédiction baluka yango bakozala maboko te mama merci beaucoup biso tokolekela oyo lisusu merci beaucoup mama voilà merci merci beaucoup mama nzambe azala na yo voilà elenga nini Merci beaucoup. Voilà, awa bazosambela okuzuluka
Amen. Ouais. Mbote na bino. Boza malamu, hein? Ngai naza papa na bino. Na yepe kotala bino ndenge batu musubaka kotala bino. Lelo na osenga na bino eza kaka ya liboso ezali losambo. Ya mibale ezali discipline. Il faut boyeba ko respecter batu oyo baza na bino awa. Bato baza ko encadrer bino. Eza facile te. Bino mo boyebi bisika bo wuti. Mais awa bokomi lokola bana tata moko. Bitumba ezala te entre bino. Koswana ezala te. Bolingana entre bino. Et mingi vraiment bolinga baboti na bino oyo boza na bango awa. Boyete? Voilà. Allez, moko nana loba. Yo yaka. Yo na moni okambi prière. Yo komolo nani? Dieu merci. Dieu merci. Yo za âge 14 ans. 14 ans. Ça fait combien de temps ça? Bamboula boni yo za. Oui bisouté. Momelia. Avec les grandes ni ça va. Yo oza discipliné, oza poli. Hein? Dans la classe. OK, merci beaucoup Dieu merci. Vous mettez à Dieu merci mon beaucoup. Nani mswali ngaloba? Yaka. Bonjour. Yo komolo nani? Jean. Comme le Jean. Vous avez un combien? Hein? 9 ans? Ah, 9 ans. Ah, Bamboula combien salia? Au milieu, hein? Ah, baza gentil, hein? Bamba bino bien. Ah, sikoyo. Okosenga nini pa nzambe pona bato bayamba bino. Oyebisa nzambe nini pona bato bayamba bino. Merci beaucoup nzamba pambola bino bato bino mi akoleka. Nzamba pambola bango bakse bango akoleka, hein? OK, merci beaucoup Jean. Voilà, vous mettez la jambe à Bogo. Moi si moi toi besoin pour tout ça. Moi si moi kaka. Ozo rasoni. Moi si on le bazade. Souza. Nani? Yaka. Voilà. Aïe. Bonjour. Kombo nani? Hein? Lina, vous avez un boulot combien? Vous avez un boulot boni? Osali mboula combien? Où milieu, hein? Ah, vous êtes gentil, vous avez bien. Oui. Vous avez très bien, hein? Oui. Mais yo, son ça va n'ingate Lina. Osonara. Koson ça va n'ingate ko Lina. Obunda père. Hein? Faut ni obunda Lina. Obunda Lina. Kobunda te na baninga, hein? Osambelaka? OK, websa nzambe ni pona vina, websa nzambe ni. Websa nzambe na koma mtamnene nsho. Na banda posungo batu bazaka. Ogi Lina obi, websa nzambe ejwa koma mtu munene, asunga pe batu bazanga. Lina nzamba pambo nzamba ko sa prière. Bo bete Lina maboko. Bon merci. Voilà, en tout cas merci na binonga na kei na tiki bino. To banda ota na bino boye. Na sengi na bino ba ne bitumba te. Boso na répéter. Respect boto sabato bazali boso na bino. Boyokani toyokani? Oui. Toyokani? Oui. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Merci papa. Merci beaucoup. Merci. Maman, merci beaucoup. Merci. Ça m'a pas Merci. 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 Voilà prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman.